Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo chaîne ya Zoomel 1000 ebombeli bino nini? Lelo tobombeli bino basango mpona kotalisa makambo oyo ezali koleka na kati na ba couple congolais oyo tovandi awa na poto bandeko babolingo na oyo etali ndenge nini mibali mosusu bakomaka na zuwa makasi soki mwasi asali permis de conduire ou bien asili kozwa yango pe akomi kokumba pe azwi yango nano te kasi azali kosala permis mais mobali azali kaka kotia bakali na bakali. Bandeko babolingo eloko lokola permis ezali kaka eloko oyo po ete moto azwa yango epesa ye neti moyen ya déplacement pona par exemple na bakouple mingi tomonaka okomona mobali na mwasi bazali na bana okomona ba déplacement na bango ezalaka mingi na mikakatano yango esengaka ete mobali akoki kosala permis pe mwasi tango mosusu pa akoki kosala permis. Wana nyonso to ezali kolakisa po permettre ba déplacement na bango et faciliter ba déplacement na bango soki likambo ezali po ete kozwaka tango nyonso tu ba tram to ba bis epesaka pe mingi ba retard. Na yango wana eloko nini ezali koleka na ba couple mingi ya ba congolais bandeko babolingo na ba couple mingi ya ba congolais okomona ete soki mobali asali permis après akomi kosala ete mwasi amekata kosala permis te po nini ye alingi ete ye moko kaka azala na permis po ete mwasi akoka kozala na possibilité ya kozwa permis te po ete na makanisi na ye azali kokanisa ete soki mwasi azwi permis po ete akendeke komemba bamibali na ye na pembeni po ete akendeke kosala mobulu na pembeni pe ete soki azwi permis ekokomisa ye moto makasi makambo ndenge na ndenge. Oyo ezali sujet ya lelo tozwi yango mpona ndeko mwasi moko oyo awutaki kokomela biso na sujet oyo etali likambo ya permis. Ndeko mwasi wana alobi ete ye azali kosala permis kasi mobali na ye zuwa pe azali kotiela ye bakali ntango nyonso tu kolobaloba mobali na ye azali kokanisa ete soki azwi permis akobanda kokende komema mibali mosusu banini alors mobali azali kosepela te. Alors pona yango tozali koloba ete ndeko mwasi na makambo oyo komeli biso yebaka ete ozali kaka yo moko te na likambo outi koloba po ete ba plainte ya boye tosi tozwa yango pe na bandeko mosusu me lelo lokola tomoni ete ezali kaka kose repete ebongi malamu ete totombola mongongo pe tolobela yango pona kotalisa na bamibali oyo batielaka basi na bango bakali na likambo etali permis de conduire. Mobali mosusu komona ete soki ntango mosusu ye asalaki permis asali kokatana aza koeshue na bakoeshue après soki amoni ete akatani azali kozwa te na ba mimekano to examen après komona mobali atiki na ye moment donné mwasi akoloba
papa yo pe lokolo osalaki baexamen wana namoni okatani ebongi malamu nga nameka nanu ntango mosusu chance ekopesa wana okomona mobali aza na esengo alobi likambo te mama ameka nanu me ntango mosusu na se ya motema mobali azali koloba ete ye amoni likambo yango ezali fasile nga moto nasali kuna nazwi te ye akanisi ye nde akozwa me mobali akoloba eloko te alobi ye mama ameka nanu me ntango mwasi akokende boye ntango atatuli yango nka azwi na teori wana mobali akanisi likambo yango nga nakanisaki epai na ye ezalaki je nzoka nde ebandi mpe kotambola okomona lobi mwasi ayesu kokende na pratique examen ta atatuli yango mpe akangi permis bandeko babolingo wana nde okomona place jalousie ya mobali ebimi okomona kaka likambo mokeme na ndako kaka mobali kaka ozolakisa nini yango depuis ozwi permis wana okomi fier olingi okanisa sikoyo neti oleki nga na mayele te alobi te ke alingi akanisa neti oleki na mayele papa mpo soki mpe totali bien yo osalaki baexamen wana oeshuaki me mama ye kotutula yango azwi ifo quand même kobetela ye maboko me elingi koloba te ke soki mama asali mwa foti moke ozokosala boye mpona kozwi permis mpona kolakisa ye toleki nga mayele te mama alobi bongo te yango ete omoni bato mosusu na mokili biso moko tokomplikaka basituation na biso mpo na nini permis ezali eloko moko ntango bozali na yango na kati na famille ezali kopermettre mpo na ete badeplacement na yo na mobali mpe ntango mosusu bana na bino epermettre bino efacilite bino na badeplacement bamakambo ebele lelo bato mingi na kati na poto bazali kokoka lisusu batransport en commun te neti kokende kozwa batrain babus bametro ezali kosemble bango difficile yango na mingi bakomi kofacilite yango koluka ete asala mwa permis na ye mpo ete makambo ekende mwa liboso me lelo oyo mibali mosusu soki ye asalaki permis aeshue ou bien ntango mosusu asalaki te me ye moko azali komibanga kokende kosala permis mpo ntango mosusu ayebi ete ou bien amitangelaka na ye te ou bien ayebi ete mayele na ye ekoki na makambo wana te me soki mwasi alingi akende kosala permis akomi kotiela mwasi bakale surtout soki mwasi azwi permis bandeko babolingo mwasi ameka susu kosala likambo na ndako te soki kaka mwasi asali permis olingi alakisa nini yango yo noleki nga na mayele ndeko mobali balobi ndenge wana te papa Roger napesi yo maloba